Donc non monique to le baquet dans le baquet batuana tout na mona comme si kaba longwa lobby to ka soni o baba basila soni na le baka mo ba finanga batu tout ba manique ba kisinjora tout le monde que tu yo to anga di sa to que na tina aéroport zo la na ka alobi émission tina aéroport to avion komba kamu tout na ndola yo yo bino lingabla olingaka koluka ni wala ye ba vandi na ya yo ye sikoyo batu tout wana na salle ba kende bali d'or ba bevo mukuso na zamatai batu tout wana ba kende sikoyo lelo fali les enfants bazo quand même bazo take et bato faut ba kende na ba bongo ba yo kanga ti somo na songi boyko si fali les ayo ki ango ba ebisier comme na solo na sikoyo ko tikuna tela mais tant longtemps la sikoyo bato tout ba olaka ko ma bureau wana ola nganga parce que bazo memela moto soto lingi moto to commissaire bureau ça so moto to lingi to commissaire ke poto ko za visa mo commissaire li fali so fali ta ya mo konzi gérera ka bango iba ko gérera ka été ato ki so ba contrat mais gérer bato no na bureau ça accompagne ka gérer bango to ba lelaka bureau na ça la pour na moni lelo bango so bimela ok c'est ka piko yo mama loba ki ngwana mkwana utala makambo du salama ko lobby e ko kwela fali ndebo ke na loba bongo esili ba fingi fali pa yo ki ba kateli tambola bona boy ko bazo comprendre lo banini joka yaki awa aloba bien même na joka te na moneka le kale yo na l'auteur de la presse joka aloba fait aloba bien na moneka kumbe azote ka fali yango to lingi mais joka zo kende akena ba rankini ba kala ki nango basali comme 20 ka poto te ba kanda poto banini ezaki na mutu le raye ake a tout jibé a tout héritier olaninga mabeka ya ka mwana ngala lobi no fala ya bon te po ta mabeti ba ko beta yi ali ba beta kaye akomole na ba plateau tant uzongele pende uzonga zo yo kango na yemo be tant uza bien te na makambo wana ukomela omoni poneke keboy batoka moko wana oba bo lezaka bango na makambo tout ça va se belé to buto machete ba wera ba jibe ba dolph ba faire ba nini on a ba fandi wana so ba fandi pena ko asui aso sepela donc ninga za alingo lingate kongo marcha bongo ya moninga na minute oyo ngai pe na minute na lingate ke ndenge izo kende boya ke guerre ko ya na minute na ke batouane yo tuni manduki en tant que petit frère nanga obligé na on a besoin fallait na royer la batouana na royer te dona ya tant va la guerre babandio pour na minute on comprend pas takeni babi et dit badia tamta otinda bango nana bana na besoin que na ya pamba ya salité ba journaliste bo lokoti bango ba tchaka makelele bo pesi bango bonheur bana ba ko tout ça la falité même le directeur bana moko na invité parce que bozu bango pesi bonheur bon na ke beaucoup mbele mo bo so la bo c'est na moni ko na ka kucha na po na moni bi so tchaka ko no yo ka ndenge ne makambo zo kendeko bango tout ba sui donc na moni awa ndenge na chawa na moni Jaël Chaud ezo kama na moni Jaël Chaud azolo ba na boduka na moto azo Jaël ke bimisa maka tant na moni vidéo mo bango de bazo yambala mama na ngai mwana nga bango mibali mami donc esengo wana donc esengo wana na butu ko okena yo pe okomi ko bimisa no biloko woni esengo wana yo moni bila o mutu ok ndoki na butu ka yebete ta moni faut taline basako faut mona mami donc esengo moko nazo ke ne paré dans donc biloko wana tout mutalongwa ka bosani ke o muta musala paza muta musala moko ami c'est même pas fallu mais mutu fana kenge nana bosana ki bo qu'est-ce que bonne na landi so ezaki bango ba opesa ba jail makambo botaka ba même nga ndenge ba popula na yo ki tshana vandi ndenge ba elenga wana ba jail elenga bona bo batinda ke potakinga na bango nana boduka na idibadana nga mais pour ngai dans a contre bango te za ma meyaka na minto yo ba ebaki ngai suki jail na landi na boduka na jail lobby ba sa live na landi pour si mission mo sala pour nango na boduka pa lobby jail bimisa biloko boko mati bongote vous allez ki boye vous allez bagi na boya to na ba vidéo so bango na jail to moni yete na ba manike bongo na ba kisinjo na jail yemo so bengi na so na bengi so kan sel mabe mana na bengi ga ganga na yoki so bon ataba komi bale wana bagangela ka isko batu bogangela ka ye bandi na ba na yeke nini ko bima wana to se to we razo zelango jiba zo zelango tata fe razo zelango fabrication zo zelango bina fe razo zelango obina zo zelango ko fe razo zelango na bata TikTok ba zelango mais ça somote ya moni ngai na minute oyo na banayo soki ba yeli kaka ba bandi makamuna bango
contre Fali, contre Nana Boduka. Même dans l'année, babi ke bango nde bakangi Fali. Non, ka bango na mitoko, bango ko beta la bango la bango. Donc babi ke dit donc on kota te meso ba yeka contre bango. Ba yeli contre dit ba diata Nana Boduka na Fali, ba kuta na nzela bango. Ba kuta ngai. Pour linga bango te déjà. Mais na linga comme Fali c'est mon petit frère wana sala pané, na sala bango. Nani petit ndokyo petit wa memeli bloc so bato ndoko ta petit mpoka wapi ayiba na basi suna zwa déjà vina na refati un besoin comme on a moi comme Jaël on a vina ata moi comme Jaël ata même sinon moi comme Jaël a bimba linga ngata la mbo on a kolinga te comme na chapa na pasate otala ke benga za elle est petit anza mawa so tout na bato balala eko ba petit masolo mutakala na yesu kabati bimala ba on peut ba bimala ba adam moi c'est mais mutakala Jaël ngai natale ka so moni na ba biti masolo na ye na rolling ata tiki mutakala wata muto so afonga matin to kele bimba mungana ye kaka ka ko na Jaël on peut pas au moni bato to baka bato wana babenga bango ba mal wana bato wana babenga bango ba bapesa mokomoni de mal bapesa mokomoni ni ko bapesa bangwana bato wana tutu manike bokutala ya ndako na poto ba so masute ya azonga te abaka na e le repos wana asuperita matière la passe ya komia akita kin falatique non so be falatique bon on est bloka bimsa bimso manike ko zonga raté ba so ramukanda la nanga makele non so la manike ko ramukanda waté po amukanda ko mi passe ou ba tchozemi yem ta olinga sa te pose moi cité à mobali de nana olinga manike ah bon atako donc à so rappel c'est mitam c'est le cas à Koli manike ko ramukanda ndengini nangunda manike ndeza ko akokemba a suka place ba clochard bazalaka comme melaka bozela manika domanika on a kelini te pour R9 mbali la ye na jule moi ça musingombe déjà si ba oui petit dans quoi R9 c'est un message ati na taille na pantalon na veste na jouer la sapate no la ye c'est ça l'émission que ça qui tout ça ah comme petit dans ngate d'ailleurs c'est moi ça qu'est-ce que on l'a tenu OK non fana Tam voyage la classe et la différence ici on se retrouve. Ratakate de Bruxelles à France, Tam voyage, de Makambo, il y a un ratakate, vice confort avec le wifi, ça veut dire, Madou Sabana, au petit Bruxelles. J'ai bien arrivé en France sans problème. Je regardais, j'étais tout seul, derrière, vraiment, tout ça m'a beaucoup, na Tam voyage. Il y a un monde Makambo. Banamboka, il faut toujours voyager avec Tam voyage. Merci. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Donc, laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Canabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis.
avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise party et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret. Chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichankimu, les soldats de la presse congolaise, les soldats de la presse européenne, toujours à la recherche des informations pour vous informer. Et puis, c'est mon devoir de vous informer. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, Oyo Bolingaka, chaîne Nabino, Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne où ça nous belle information, na temps réel. Là, déjà derrière la caméra, je vois déjà, grâce quasi au réalisé émission à l'élo. Donc, il y a ça là, on manipule ma bouton belé pour bon mon abisso qui toko bonzenga, n'est bon mon abisso na ba palais. Chiquito, papa paradis, na maman paradis, ba fandi siko bwe, na ba kiti na bango ya cher, ba kotala. Et pourquoi pas le PDG de ces beaux chants, lui s'appelle Faya Basket. Il est beau, il a l'argent en espèces à Okaba. Là, je vois directement le manager de cette chaîne, Shango Basket. Il y a ça, on va rechercher au Kota. Et puis, Guy Basket des continents, base, héritier basket, au PCO, Bambote, et Belé, Blanchard, Kabanga, à Kota, la biso, pourquoi pas na Paul Mwamba, papa social, to PCO, Bambote, Belé, le boss, Gigal Fikipo, Oba Yembele Nzembo Kitoko, Pomba Nias, na Fabrigas Maestro Métier Noir. Donc bientôt là, Isobima, l'album Nabango, Les Inséparables. Voilà, pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, aujourd'hui je reçois pour vous les descendants de Simo Kimbangu. On va essayer de parler camionnette Mbola, pour discuter les lots face à Pichankimu pour la première fois à la Image Pro tout solo. Je tiens déjà à dire bonjour et bonsoir, camionnette Mbola. Bonsoir, Picha. Donc, Mbali Bosso de sa émission, on a vu que dans l'Andakayo, na Monakayo, même on a vu que tu as tout tenté balo dans l'émission, on a vu que tu as désordre dans l'Andakayo, puis les qui sont aux autres tinda pour l'an à l'aéroport, Kakayo Kakayo, pas bien linga matière, Cameroun, Cameroun Mbola boy la ba tu matière, na CP le okuta na yo, penza et selling plaisir à trop, une fois okuta no pe préfère okuta pe na merveille Rambo, mon petit frère na kuta na amiyo na CP le mito yamba. Voilà ça petit dans internet dans internet Nicolas on est toujours bon ça bongissait nan moi ma relation me souhaite beba ouais ya Niger fait fond to kutana ki to bonisi oui si toi na mariage à moi na j'ai fait fond to yamba ki na César le boko que tu as ouais ambopé kimia la kimia penza donc bon on est bien parce que ningi partout kimia za la tout parce que le yon soit là on dit les manzaka CPI moi c'est Nzambe femme na rami na mukili donc faut kimia za la partout voilà. Mais femme n'a applaudi le manzara c'est musingo ma plus là que moi c'est là que moi c'est que bokolo musingo n'a changé na musingo même papa ça là inde mobali na moi c'est merci na pisha na kutana na yo pina la CP mais na ninga spiritualité oui so mutu mo ba ko beba na bato ko mo bomu CP ça image mo fort hein muso mo beba na ba tu nga beba na ba tout et pas kotaki bato na bato bando yo kana te no mona. Non, au moins, nous avons toujours dans la mission dans le domaine tout. Domaine, il y a praille, il y a l'église, il y a combattant, il y a politique, il y a musique. C'est comme ça, il grand frère a fallu pour pas. Mais dans le domaine tout, tout on a battu tout penza, tout. Ferré, héritier, Wera, JB, Mopao, donc dans ça 8 ans Mopao. Bagolo ko bani ko ya kututé na na bango ba be bana ka ne be bana ko ya kututé na komba ferré ko mo pena ba commentaire ba ko faire la taquette na ngati c'est pas golo ba golo na ba falanti golo de na ba falanti ka pamba la pamba falanti wala tala ko
Comment fallait manai? Bango ba somba. C'est ba so bakena. Soki bakena komo na nga bengo fallait ka pambala pamba. Ntinga ngalinga mingi so le blanc ma bena se plami pour mbola. Pona mona simo kimbangu. Donc so le blanc ma be et puis ça nguya. Non, ba golo nga se plaba le blanc ne ba le bazara la faire. Mais na contre bangote. Mais so yé côté na nga je m'en fous pour ngalinga bongo mais faire à la ta basket na nga o repsanga. Premier quoi ne poto ali boso bayaka. Dans la bimisi ouais la garde non, on a garde ko na en son tambola. Basket na concert avec juif basket à la tanga bagolo moni basket faire à la tanga liboso tibocha makelele ya na poto betele concert yanga vienne camionnette pour voir senga qui na changer sapato à la tanga sapato moko azo ko tambola ngo bien te ba pesa ke ba poto ko ba poto tele ba pesa raté kokiote ko tu Burkina Faso pesa ke taille 45 sapato c'est 45 à la tanga ati ba chaussette o vie ko kaka Burkina Faso de kolomke mais ba musicien siko bien ba musicien ba ko nyonso na basi ko zwa e na la takaka ndenge salaki a o sala bango donc sapato na pesa ou alata ou rabondeli nga la vie juif talaka ka faire bona bona joie na latango na pesa ya donc bon osali ndeko no mobola moya na kontina TV to rappel ango te yom te yipsinga ba gola ba linganga tinga ye para bango te na pesa leader la bango non en tant que wora yipsinga na ndinga mabete ya bazwaka na Congo oluli comme ça dans bien bakelo mabe ya ko bakelo ka tete Congo congolais tata Jésus bimi le loi ko ba bamela mabanga pour ça tete congolais te na ndinga mabete mais na yebiki na mito gola sa yo ga lisole et salka pardon mais ils ont marié ils ont qu'un bon macabango pour toi la choité quoi et comme bon etika oui comme là moi j'ai moi va diviser pour mieux régner voilà traiter bon la personne na yo quoi oui koto kabol pour toujours comment vivre dans l'actualité surtout ko le ba faire bana wera c'est mon frère wera tout ça là ni na makolo de tambolaka na le balar na le balar na succès pour na grand maître bandalunga c'est moi ningi wenge akiwana na droit na ngana kin donc bango ba côté KCP na tambolaka na wenge si na tambolaka wenge na kin ba e poto na zala bango na tambolaka na bango donc c'est la famille na bano ba bimi kuna senga ba concert tout ba robeta sur na zala fu bango tout fois boka nga ko banda bango tout JB wera tout le monde na ba faire ba lempela donc ezanda kuna ngai bolelo ekinenge koma bongo ba bamba pour elo ezani tant on t'a la télé pour vendre mo pas on t'a muto bazo chrétien be poani même to na côté li fait na côté fabrication pour na robino pakistanais au take mingi pour salim piaka biso zo sala piaka na ba bokese ba wenge bokepe simbite kofi bokepe simbite ba za ko tanga ba fait beaucoup bokepe on vendre na bodon eza la ka bongo parce que robino komba ba dana ba on a c'est na côté fabrication na fabrication to solate mais na yebi moi na wenge tant ba kina wera na mona yo comprendre yo na takaki robino grave était na contre ye mais na linga bongo te mbatu to lingi batu pasala bon moko na mito na lingi to so faire moko côté li moko bomi moko na côté net là on doit côté je pars à fabrication mais robino pas aussi la télé pour avier na akufa kota zali souvent bela maman sali on se prend comment muta ça non autant à côté ici bana ba olia boke ce n'est pas olia tant de sali obi tant ba misi bato ngabeta ndule so esimbite on eba ngabo ba concept na ko finna ndule bato baza d'abord bet bagarre bi make na Italie était donc et ça que loko moko boy ce qu'on fabrique c'est na mito isa concurrence grave wala nanga ebi na mito so ka sali donc ndenge ça ce qui na kalo bien na eloko mo exactement mito so bet esimbite za grave ta héritier ninga ba sasa na concert stade et ça black on va aussi la parler concert héritier donc et ça grave ce qu'on fabrique ça ninga et les gars qui voilà Robin a célébré mission mon sotalango en plus mon aïe ko lobaté alors avec haine avec colère à monter maman alors Blair a zoa Blair ba fabriquer ça zoa ka ba musicien nani aloba donc c'est non Robin a l'expérience peut-être en tabac musique ne marchate musique marchera bongo ba zo mais ça ba donc ça la bongo la vie supporter Kassler est passé. Musique, oh, musique. T'es passé quand musique, non. Il y a que l'on est bébé, comme ça, on s'active là-bas. C'est que, n'a mon amène attention. C'est que ça a attention. Pour la copine de là-bas, c'est que mon fabrique ça là, on a. Azwa qui s'attend, qui s'attention. Azwa peut bien affilé. Na petit, il est bien affilé petit nanga, petit a changé mentalité, aller sur un problème. C'est comme ça dans la vie. Aux arabes guerre sous au vent. Bah le moi fabrique s'attaquer. Atika. Quand on a roulé penalty. Mais ce que tant on comme bongo nous avons retomber là yo mais tant on ça là un moko vendre des héritiers là on t'a inter doit on mata faire tout ba position là mais faire très bien là non faut ça là na habiter ndenge nini ba goloa ba ke
et ça m'a mis que marche bon robinet m'a mis que marche bon avant d'attaquer bazwa nda bazwa na mi tonga na ba circuit musuka na 3 jours robinet baso le la ke quand même to ko so to kende ko na ba no ko na bimisa ngwa pa yo ka kota la benga nga pe na donc na bon on a le bâtiment mais singa to na besoin na biso kende koto mangala mabe a liberaka te kofinga robinet so la bien te ba tourner ba beta masolo kese na ye à la socialité asana ngote donc ni komonika wana za ka sola wana za bongo noko so caméra longwe tika ala ba bombe musa beta ba bokese na yole la donc c'est pas ça quoi mais nga na lingi bomoko na minito na lingi na bomoko ba mise ba ya monike na linga na ba mise ya Congo ba nyoso bazongela makam na lingi makam te ko numéro 1 numéro 2 numéro 3 te botika mutu mutala sala makam na ye so ko bomonika za likolo musuba ya boza te bokasaka te to non et si là et vous allez bien un jour on a bon bon ça va monter bon on va nous va futur mais sur concurrence loyale paysan ils ont ça qui pour ça mais oui va travailler les bateaux ba ya kalango wana avec intérêt ba ça là on va bonté ba ça là pour on kabola ko diminuer c'est ça la passe comment ko soana comment ko kangisa comment fait donc ce que ça qui na ndenga normal wenga maison mère na ou na chibé c'était comme ça mais wa biso et comme ya mabe ya kindoki c'est pas comme ça c'est pas bon ngamoko et moi la côté ba guerre on qui ne bon on a battu qui pété mais depuis na doza na sepela na moté na sepela na makamona te mutasali YouTube nae pas comme ça moi en la fin du mois yo ka zalobela ka yo te ata bon na ye yo mutu na linganga mutu na te asali yango pour intérêt yo te pour aromatiser le côté moi le bana aromatiser le so ko sala mpiaka so ko disque aussi maté et aussi maté azapulate ya zotala de Chico merci mais voilà sinon camionnette Mbola descente ya héritier Watanabe à Paris malgré ba kitaki na Belgique na vingtaine koya na bon na Paris tout moni bazong si ba image ya ransom o yo posa ki on a présent yo mopé au tala ba image je sais pas so régier et debiso ba illustra ba image ba pe ba monaka héritier Watanabe et puis ya ransom ndenge ba kitaka pe na garde du nord yo zalaka wana oyebi héritier ezate mutaloba ki na yango omoni moto na tembe ne benga na pesi dadi mo la petit nanga tongo mbota trop héritier ala ba boule bela mystique per salango c'est comme ça ako omoni lo mo ezanga ki na ba kese msusu o ezanga l'époque wana héritier ko zonga makam belo mondi na poto pena batu bina ba noko nto zalaki ba se retrouver pe pour misi comme lelo donc on se retrouver sous te si c'est ko zalanga moto boye ba me ko se retrouver mo ba na poto pena zalaki za souté eloko asali wana mutu apesi ebula aza te nsoni tosalaka yango nde kaka wera asalaki yango asali toti Belgique topimi na tokiti awa ebulema kosakana te oyo tasali yango awuti nango ape kaka ye moko oyo basouffre oyo mutu aloba te donc aza mutu moko ntango abeti eloko ape omoni mpe poto eningani te ake mosikani bato non héritier aza na makambo nalobaki mokosi nayebisa héritier si naloba na héritier nabosana na répéta yango na concert ya Zénith ntango oye kozala zela tana yo ekokoka wa yo mto dai oloba na loba na ye to akinga ki Jabron Eliot Mongombe Willy Seta Armelout bazo kota ta concert wera leki to solo liba kota to vandi ba mbote kakola ye héritier ye ba pesi mbote na kange loboko na no yipsa po na yebi ke mumana muteme sala kina amo ba da démarrer na message ou te spiritualité na loba na boye donc yelanga bonne c'est ba pesi na labi zela mumana yo kokoka il na tano kokoka bon okende zana weka na baleka boy pour na yebaki pour presser au coup ta na ni ne comprendre te par rapport aux invitations sur Weranson est-ce qu'ils a dit le moment à inviter Weranson to te abule pena bien premier ndule na pour na peut-être pena yebi telem sino lempé boule zala qui insiste pas mais na moment où elo basali ya tekelem sou copier coller faire ko non na renti ndenge aza bulaki non ndulo son poya oui était a pensé bien a salé le moment qui toque sali wera plaisir à se rater encore wera jamona ba salo atika ngo pe kala parce que sali wera pe le msusu NTPC boule na mutu par rapport à prestation on peut être capable encore beta pour le Lonson so talibé a répéter trop la semaine donc ça on t'a répéter bongo a utala makam msusu même so mona makama utala même so mona alinga kende mais ils ont bloqué le moto vanda qui demande bodili manzaka ba ya ba kena ba Orléans pour na ba betandule ba ndule fonga misko azo ya teka vous comprenez donc le soir mona
bon monsieur attends informama te informama boyaka te bref mais ndenge ezawana toka ya Orléans odile manzaka bayaka bakakol batala makamango eleka mais a mona msu pour jiba kutawe basal aloba kan kuna basal kuti basal wana sous sa beta azakuna te aloba azakuna jiba bite lo mabongo on n'a rien à prouver merci parce que le quoi là ce que we raza beso kaka a prouver te mais a beta pour ça beta rien à prouver mais beta ndé parce que nso ninga zawana pour nga na boule mazo mona ke okende pe kuna on ne sait jamais on comprend de battre les cas oui que moment où on okende pe boy pas wa kino wera otika ngwende oyebwe plus centime na ke là ba répéter pour son tipi o lapi on comprend ya mo ni sikoyo et loko ayela ki tanga ki pe richa sentir nga zoni wana ayebi azuni abi na minute yo oui Ranson il a prouvé de quoi il est capable il peut encore faire des exploits à taper par nenga na papa nenga na son place wana to bomba te poza moment sko ya bango beritier apesi implice pa wera apesi implice apesi mwinda makambo eza mais ba apesi wera implice moko to mona ngasima héritier nenga za kwana par rapport ya symbole wana ya mwinda na nenga spiritualité au mona te wera biso to mona musika wera za muta mystique batu ba sande balingi na bi biloko nenga sala kwana za la faire la lité fabrice la lité pourquoi mais wera yebi parce que moni tout le banine parce héritier na la sali na nzela na ye na lupenda akutani ya sali loko mo ma bête na vie et jouer rapé OK et jouer rapé ya moni neti ya sala no pembe pour la série moko tango na toi na petit na wasenga kimpuni aki yemuta aki bina na faire ba ki vient na petit frère asola nga non vient nini tout ça besoin faire na fali ko ba beta pas Kofi basa la plan ba mi balé ba FF basa l'orchestre bona ninga libanda na do basa l'orchestre ba no pas Kofi on ba les marquer bimata basa li pino orchestre na bengi ngai to sololi ma OK pour fali c'est mon petit donc ndenge to za ani ton pas de na bi ABC selon ka yo na wasinga na wasinga tant de sololi wasinga to na faire izaki idée wasenga to ya faire nga ba benga kaka zela veta bo écoute faire ya boule ça wala faire c'est agina le marquis à côté quartier latino déjà nzele za ko beba déjà on a ninga fota la makambo nzele za ko beba quartier latino on ndenge nini parce que ndenge nini forza la mutozo mona musika tango senga singa na faire bife to kutala nga na fali a to keta ba province ba Marseille to kutani poza kuzu to développer ya bengi falo za bona boya na place bona vitu fiaka ye to fani ngabino pour nous abouer vino wasenga to développer beyo na faire bona boye na minute faut tika rambo obetelo mo mbali ko pesa et pesa danger fala vandi boeti absanga vie omoni ngale rambo salengelo mama bete faire ça la parcours moko boye et tambola ki bienté na les marquis banzela mswana ngana nazala ngana no peto tant to sangana on ne sait jamais pour les mswana dette moko boye wera la kanda na ngone ba kenda wala comprendre tant to kuta mo les simbité fallait bino vient la minute na pour ça la moté moi pas place on sukaka fallait boyaka on place et sukaki voilà Diezola à Rolanda Bisso Diezola London City Patrick Mado Avenue Global Express héritier pardon et on mon héritier ce qu'on dit ezapina boyango wera so monique tout mon nga bonté comme pelanda chemin de la gloire tout mon chemin de na combo yo mon il fallait passer trois chemins d'ici au chemin na wana trois chemins et tambole beaucoup donc bale bandaki na Paris wa ekoti ki ça trois chemins donc ezaka do bi bongo lelo a tête yo ka message ba ebisa ga camionnette mbola tout ça déjà na code de déverrouillage non wa yo zolingo kende mais ba émission déjà tika voilà yo pardon donc c'est ça c'est ça ya omoni wata ninga zaona na baki bien comment ni wata faire penda ko fa la muka nanenga mabete concurrence te o wata ko kande nini azobeta na madata ki yo on a kande nini omoni donc vitesse wata na faire za ndenge moté wata ke na la bitumba faire na la bitumba te faire faut agolo ba ya mo agolo tout ça besoin ngana yekuna na kela bagolo ka bango absalo nga ngwana ba linga ko swana te no fani ka mo ba ye bango musalo nga ngwana so avoka pas ba tirer donc faire moni ni héritier lobi na lingi so batute o ba finga pembe na lingi mutute o ngana sala héritier promotion albité alingi buzo baté aloba ka ngobi hein batika li bongo donc mutu faut bongo na fini nga so kendo na héritier ko yango faire na loba ngoto ba biso même 50 were fa la muka
même ya aventurier ya moyebi ya pasteur Denis Lesto fo aventurier alors belo mo pe faire fa la muka oui fa la muka faire fa bimaka utala ba gola to mona ba petit wana wa finga ba pa finga ngai belebele kindingu alors comme ta kufa lobi faut faire mo la muka c'est ça mon héritier nenga zo kende wana tanga date faut bokeba nenge wora ki bongo sel makambo mona ke mona ka bongo bona na misu wana na ela misu mususu héritier la makambo yete ka pesa héritier makambo héritier la makambo au frère na emi de son ou bien est-ce que ba PC chargeur là va payer mwinda est-ce que chargeur isa mais les sons là le bala ngade pe ozo kama bino nenge za na bia bino so da tuni kama na bude tu miel de son de nani musicien yo que c'est ni ancien musicien a groupe mais wenge musique à maison mère on le leur évoluer ko évoluer mutu yo moko yo batu mingi na boté na belo monter maman ko évoluer o takala ba musicien pardon to lo yo moko to mona na bafle to mona na pardon ah on to mona batu o to mona wa so ta o to mona ah pardon o to mona wa total to ya to moni ferré to moni fali to moni héritier to moni bina filé to moni fabricas depuis que tu razo kendo penso baté ba ko na poser sauter ba to moni bekam wana o tangelingoko o kuta beta ba couper décalé net Bill Clinton Pakistanais robino nanga ko talete po petuana poli donc batu yo kutala makana course te po biso lingi to bina rumba la piste na basi na biso robino pani lo kezate ba danser ba lembi o ali bumune no soki ba bien soki kabuku soki na ali bumo lembi robina tout les temps mi choko pour ça Zénith na yazane robino yaza précédé ma après a préparer ka azanko petuana on va rater mutabima la vocal moko robino mundi habita wenga solo asa vocal bon ça rumba te poani so yimba auto bisa rumba ni auto bin minute ebimi suka la rumba robino mundi asa basala nini fitri na fali olingate poso ko fali akobe dinsa pa mal ko la robino patala ba fitri musuko yo bimbo sali fitri botas ko ka fali ko ma fali simité na jusqu'au fali ba tie les ancêtres ya mwana la rené lo kona ndimaki te o fait simba wala falite yango robino robino simba te po robino muta mal chance mutabini robino za ba tibi na mo tip wala tip dobino mamune to bina kale za tip ba tibi oui to to bina wala tip ba misu na misu wala tip ba million de bozonga sima mingi to osaki bo yango Félix Wavani kaka o Kabila papa yo mtala pouvoir kaka Kabila ça que ndaki do jusqu'au million salala o yaka la toujours do million so ça comme na 2025 o benya osusu na o yaka la million na musique donc nzembo ça te million kaka te atika na o alinga ni million na wana bosa million abosa na million pardon abosa million to développer mais sinon lelo na oyoka o continuer o tanga kaka o yomo les gars na TV o tikala ko tanga sukomba fali pour pate elo ni zongisi yo mona te o perdre repère nan c'est comme au monde de ça wana bato baté na comme on a Camille Timbo la grand maître na sportif na grand maître donc maintenant poto mta makasi o aleki bango to yaranga o beta banani e bate belé on attend moi c'est on peut balé la so na beti combo abarolela non mona boité non ça totika petit kolobanga bon te yo non ebi yo to bimela na bate biso o mena poto na da mete o so te tant que na bon to tiko to boya o ebinga utia poto yo tu vois te tant le bon temps ba te tant lo bi ndima to leka poso lo bongo yo na ebi o kala te o bimeli wa fina tuna ye ça non boya mo la toujours la mission o bima wa do bilo ko ba go mo na ga to se do pulo pale libana mo na bisote journaliste o bimeli wa o mo na bisote o mais o la grand maître le va mettre mtuba hotel pesa kane o va mtu abinga o na bia tant on ba grand maître donc bato ba sik o ba sik nanu vous savez preuve na bino et preuve za te bakala banda ko sur na plateau ils sont sala preuve donc na sala pene ya ko sala la petit trésor donc il y a ko sala te donc na moto la politique la petite na propre tu rambo malemba table et mutu sko akangi makam yes ko muta ko gérer donc na penda meni na zawa bato ba bika descendant
toyebi Pour mambasa présentation moi ça la bio champion du Congo, champion de Nîmes. Au moins avec Congo, champion du Congo, champion de France, champion du Congo là la France. Tika la Congo là champion du Congo là, tu pas comment c'est ça là, champion du Congo. Ah voilà poto. T'as champion de Marseille, t'as champion de Paris, t'es zombies Bordeaux yoka. Isa. Ba comment ça yoka mo. Donc ça va la Congo là pas. Tika la côté que là. Tu vois moi des arts c'est batable. Mais ça va champion abima champion belé la Congo. On le ba monter. To boy amour. L'épisode de Angola. Ah, Wande, va te dire. Ah, Wande, tu lis ma soeur, toi, la tête. Mais de Boris Loma, Bundaki, il a mon c'est donc, comment ça, c'est un bon sportif. Ah bon? C'est un bon sportif. N'a pas ces mots, comment ça. Il y a ça la litère. Un grand litère. Ah, ouais. Quand tu peux. Si. Voilà, si on a tout qui. Courage wana po yo moko lobaki kombo batinela go message o po ba pekisinga sikozo loba pona ni omoni merci pendant tout mon temps le balanga boye ndenge nazawa na longa oli net pa ba bien omoni message wana leki nanga na benga leki nanga propre fali pour patinela ngai parce que omoni nazo mona ce que ndenge ma mozo kende ko la compagnie que bato ba la fali ma solo ba la ka bien te. C'est ça le premier. Moi, je suis il fallait accompagner même avec un mec à descendre à mon musique. Parce que tant qu'on a joué à décision de bailler, tant qu'on a même pas de poto, il fallait pas tomber na poto, dans le bas bien, il fallait que tant qu'on a comment on a fait. Nous sommes longués pour le faire finir bien. Nous sommes dans le bas pour la mon la musique. Bah nous dans le bas bon bah tout bas mon baya. Bah oh moi non nous autres pour là on bala la pas oh j'ai du choix à le comme donc Dumba et ça voilà moi c'est j'ai ça moi c'est j'ai le choix ben voilà moi c'est soba moi c'est saleté t'as le voilà so télé ça va maquillage t'as les bonnes positions ça ils sont dans ce sont pourquoi ba boya kaye mutu so temps pardon nous les kakuna na pour moi na là ça la mingi tant nous na télé nous autres nous bato ngé belé c'est pas bon na télé kofia bizu ma ba kofia bizu toné be c'est bizu donc yé mi c'est bizu tonaye maître bizu tonaye muta théâtre nini de Londres bizu tonaye am suzo la bizu tonaye oyé na kota bato ba porte parole na ni Roger Ngandu yo mutu moko Oso bien voilà moi si donc bref donc on monique to lo baké dans le baké bato wana tu na mona ka musika ba longwa lobby to ka soni o baba basila soni na lobaka mo ba finganga bato tout ba manike ba kisinjora tout le monde kuti yoko to anga lisa so que na tina aéroport zo la na ka alobi émission tina aéroport to avion komba kametu na ndo la yo yo bino linga koloka ni wala si ba fandi na ya yo ye na sikoyo bato tout wana na salo ba kende ba lidor ba bevo mukuso na zanga tai bato tout wana ba kende sikoyo lelo fallait les refaire parce que quand même taquer batu na yo wana balobela kayo donc kende ouais pour ba travailler na ba on kunate yoka non parce que vous memele makam ba on memele makam parce que moni lelo moni ngasi na vandi bonana makasi tout ça tumbulanga na mo pe signer la gagner on ne sait jamais parce que ba tumba mystique mutavoye na ye na bato na quoi bino boka tumbula bango so ça succès na bino bokum ça fali allez beaucoup ti faire na kati bokum ça fali beaucoup ti wera na kati beaucoup ko bato ale ba vandi tant moi ba bona minduki ba tata ba oyala ba mo ba matili fali ba boti bilo mo boye bino mboluki sa boyeba na bato fu ba kende na ba bongo wa ba yoka ngati so mona songi boyeko tu fali le ayo ki ango ba ebisiye comme na so na sikonga koti kuna terre mais tant on ta la sikoyo ba tout ba olela ka komba bureau wana ola nanga parce que bazo memela muto so to lingi muto to komisie bureau ça so muto to lingi to komisie wa ke poto wa ko visa bo komisie li fali so fali ta ya mokonzi agera ka bango iba ko gera ka été ato que so ba contrat mais gérer ba tout nous na bureau c'est na compagnie ka gérer ba on te pas aller la ka bureau ça la pour la mais la moni lelo mamuzo bimela ba ke seka piko yo mama loba ki amala mkwana botala makambo zo salama ko lobby e ko kwela fali ndebo ke na loba bongo esili ba fingi fali pa yo ki ba katele tambola bona boy o ba so comprendre ba nini tsoka yaki awa aloba bien même na tsoka te na moneka le kale na dossier de la presse tsoka aloba fait aloba bien na moneka kumba zo teka fali yango to lingi mais tsoka zo kende akena ba rankini ba kala ki nango ba sali comme 20 ka poto te ba kanda poto ba nini ezaki na mutu le raye ake a tout jibé a tout héritier ola ninga mabeka ya kangwala ngala lobi no fala ya bon te po tanga beti ba on ba beta yi
ali ba betaka ye akomolela na ba plateau neti mwana moke so ya lolela papa non non joka na lolela na ba plateau si peut-être à l'oubli comment ça lui passe chacun on est là point et pour ba pour ba zo finga ye mais tant yo tumboli bango là ya fingité hein mais atali si tant le ma be bongo Roger Nganda ya wana to lala na joka sumbaka boye Roger Nganda donc Roger Nganda finga raté mais au pousser ya finga pour Roger Nganda a finga raté mais a finga joka kena joka pena surtout kena parce que yo moto luki mais so ya ka ko te kano mutu na yo bossa no jibe pour so longa pas jibe so longa no pas ya olonga kuna kala pas héritier yesko biloko na lobaka ngwana bakati batindeliye kamwe ta autake joka bureau parce que Joka Mike ko yo loba makambo tom so mon installé pas si déranger mais moment il est libre aussi merci mais siko yango ba lobit so za la promenade en tel bola ko ya nango so za la promenade bola ko ko c'est en qualité par rapport il y a sorti médiatique il y a des directeurs du groupe affecté oui mais tant so ba c'est fallait qu'il parle mais le truc il faut zo bima qu'il fallait ba kitela na biso nous que ne beaucoup pas que na trésor on a qu'il faut so qu'il fallait ba kitelo ka lobby le là score donc biloko tuko tant que directeur aussi à compris pour on peut s'appeler l'eau mais tu vois moi comme que fallait ndenge bimé que ma bébé au fallait il était m'attendait que il mom taye nango mais on est zéro comment parce que même tout le monde a pu mon apporter parole coup tout ya orchestre aya lobby makambo mutu tatindi il a continué à douter voilà comme la bango mais sikoyo tant comme que lemsusu fallait se peliter bona bino bino comme na nini au moni yango moni ke biloko na lobaki na tellement bien tant ou lelo yoye au moni que muto yo ba lui bien ko yana ba guerre na yote ne de moni be robino aza porter par la fali. Ah, non, les artistes et musiciens. Non, aussi ça. Comment continuer dans l'idée. Comment porte-parole a fallu. So, il peut, en tant que porte-parole, il faut faire Fabregas. Il y a Bakati. Il y a Bakati. Moi, j'ai changé. Tu as comme il y a un wenge. On a réuni à Bagno le Baté. À ceux qui ont wenge, featuring wana, bureau. Il y a un Robino, à fond de bureau. Donc, bureau, quoi. Bureau, on a invité ça. Bureau, là, il a ça raté. Mais là, le bac, il fallait se connaître avant. Avec Camille, tu as mon musique, viens là. Attends, le bac, il fallait, c'est mon petit. Le bac, parce que nous avons la raison. Et là, on a l'ingé qui a un goût. On comprend bien. Mais dis, bah, tu vas comprendre que bateau, bah, mais maki, bah, ça, bah, ndoki, bah, poison. Bah, aussi, ok, ça, c'est ce que bah, on a ma belle. Tout ça, on les lots, ma comme on est bandit boya. Au moins, on est au Kenya. Il y a un moment, on a songi boye. On a le bac bien. Fallait que ça vienne, boye na boye. Mais on a le bac bien dans cette émission là, fallait ça toujours les qui n'anga. Donc, l'issue n'anga moko, ils ont talé quand même. Voilà, n'anga. Dans le bac, ma comme on a le balangate, dans le bac, on a mais dans le talai. Tant on a mon ndenge nga la linga ke salami. Bon la loba ka ko salama si ma fali et salami. Ma be on a loge comme la fali et komi. On a papa qui mba on fait. Sikolo na ye na loba ki nini. Ba ye ba kosi na ke mbola bonet. Na loba ki pona ye baki. Ndenge bandi boyebo ya yorobe la lekei. Mais tant que yoroba rosonga susu. Là na moni yorobe na mona bandinga ne sko ba timi nduki. Yoroba rosonga. Ba cha poto. Donc fallait qu'on rachopte. Tu crois que makambo ekuku ko comme melo mo likolo ya carrière ya fali papa il y a zo qui fait la été azo il est bon sur là il y a dans état merci il y a autre banda merci beaucoup mais sikoyo tant que zongele pende zonga zo yo kango na yemo tant que ça bien té na makambo wana comme moniat pone ke boy batoka moko wana ba les arabes bango na makambo tout ça va se belé to machete ba wera ba jibe ba dolph ba faire ba nini on a ba fandi wana so ba fandi pinako asui ba so sepela donc ninga za alingo lingate kongo marche bon ya moninga na minute oyo ngai pe na minute na lingate ke ndenge izo ke nebo ya ke guerre ko ya na minute na ke batouana yo tourner manduki en tant que petit frère nanga obligé n'a pas besoin de na besoin fallait na royer la batouana na royer te leonalia tant va la guerre babanjo pour la minute on comprend pas takeni babi et dit badia tam daotinda bangona nana wala tanga okenda pour moni nana boduka lelo ala lo sali vidéo à tout à l'heure ba moni l'internet a biso Jaël azana ba voice or bimisa abimisa parce que c'est trop comment dire ça salité en tant que bino bana na bozwa ki wana ya pamba ya salité ba journaliste bo lokoti bango ba tchaka makelele bo pesi bango bonheur bana ba ko pour ça la falité même il y a directeur bana moko na invité parce que bozwi bango pesi bonheur bon na ke beaucoup mbele mo so la bo c'est namoni pour na ka cha na pour namoni bi so tchaka ko no yo ka ndenge ne makambo zo kendeko bango tout bazwi donc namoni awa ndenge na chawa papa paradis Orléans Senga Paris 20e. Namoni ni na chawa. Namoni nani Patrick Bacha Rota la biso. Chango basket.
Lionel Lapoule Gabosete, Maître Alfred Coupé, sa papa 10 ans, Maître Bambo Tenayo, Odulon Mampouya boutique, exemple à suivre, Topessieux Bambo, Bernadette Massengo la Blanche, non pas parce qu'elle est belle, même s'il n'y a pas d'électricité, elle peut aussi éclairer. Bienvenue à Ngamoto, Moko bien. Le boss lady, Aziz Ariziki, Mama ni Mama, Akolanda Biso, Nelly Monduka, oui, dessin anima, Koufarata ou Koufara jamais. Oh, Nelly Monduka. Nelly Monduka. Petit Nanga ya Tongo. Dessin animé, Monduka. Ouais. Eric Moda, salon Moda beauté, c'est gâteau té. Oui, bato bala kindo qui était la téléphone zo kanga malika muté décharger bobiki. Ni namonia wa, namoni Jaël Show. Ezo kanga namoni Jaël Show. Azolo ba na Boduka. Nana moto wazo sa Jaël ke bimisa maka. Ta namoni vidéo mo ba on de bazo yambala. Mama nangai, moi nanga ba on mi bali. Mami, moi donc esengwana. Donc esengwana nana butu ko oke na yo pe okomi ko bimsa no biloko woni se mwana yo moni bra o mutu oke ndoki nana butu ko ebete ta moni faut taline basako faut mona mami donc esengo moko nazo ke ne pare dans donc biloko wana tout mutalongwa ka bosani ke o muta musala waza muta musala moko ami c'est même pas fallu mais mutu fa kenge nana bosana ki bo qu'est-ce que bonne la landi soit que bango ba opesa ba Jaël makambu botaka bato même nga ndenge ba popula na yo ki tia na vandi ndenge ba elenga wana ba Jaël elenga bona boy batinda ke potakenga na bango nana boduka na idibadala nga mais pour ngai dans a contre bango te za ma meyaka na minto yo ba ebake ngai suki Jaël na landi na boduka na Jaël alobi ba sa live na landi pour si mission mo sala pour nango nana boduka pa lobi Jaël bimsa biloko beaucoup mati bongoté vous allez ki boyer vous allez ba na boya to na ba vidéo so bango na Jaël to moni yete ke na ba manike bongo na ba kisinjo na Jaël yemo so bengi na so na bengi so kan sel mabe mana na bengi ga ganga na yoki so bon ataba komi bale wana ba gangela ka isko batu bo gangela ka ye bandi na ba na yeke nine ko bima wana tanko tolinga ko ningeza to boite ba to bazo zelango to se to ouais razo zelango jiba zo zelango tata fe razo zelango fabrica zo zelango bina fe razo zelango obina zo zelango ko fe zo zelango na bata TikTok ba zelango mais ça somote ya omoni ngai na minute oyo na banayo soki ba yeli kaka ba bandi makamu na bango contre Fali contre Nana Boduka même na landi ba tuba ke ba bike bango nde ba kangi Fali na ba ka bango na minute oko ba ko beta la bango na bango donc ba bike di ba donc on kota te mais so ba yeka contre bango ba yeli contre di ba diata Nana Boduka na Fali ba kuta na nzela bango ba kuta ngai pour la linga bango te déjà mais la linga comme Fali c'est mon petit frère wana sala pané na sala bango tant que grand frère faut Lukara toujours mais batouana mais pas dans la kimizate mais côté ma famille y a pas de souci mais bateau si qu'on débat wana donc pour nanga ils a bien été bateau ba sepela makamo mini fait de l'amour et bani fait to te pas zo kendete et bani na ba inte pour live wana la ndako live ya Jaël Frère na ndako bien na ndako lukoki ya Jaël lukoki bien comment le lukoki nani petit ndokyo petit wa memeli bloc so bato lo kota petit mpoka wapi ayiba na basi na zwa déjà vina la refati un besoin comme on a moi comme Jaël on a finalement ata moi comme Jaël ata même sinon moi comme Jaël a bimba li ngata la mbo on a kolinga te comme on a chapa la passate la dame otala ke benga za elle est belle petit anza mawa parce que tout na bato balala eko ba petit basolo mutakala na esi bimala ba on peut bato bimala ba adam moi c'est respect mais mutakala Jaël ngai natala ka so moni na ba beta basolo na ye na rolling ata tiki mutakala wata mutu soit fongé matin to kele bimba mungana ye kaka ka ko Jaël on peut passer à autre oui na passer passage donc na mito Jaël o to roloba eza lokuta na suka na babongo o lobo secret za bimisango Nana Boduka lobi bimisa toujours zele bima manike bato fandi kimia yo awa tout moi manike omoni bato wana to baka bato wana babenga bango ba mal wana bato wana babenga bango ba tali ba pesa mo komoni de mal ba pesa mo komoni ni ko ba pesa bango wana bato wana tutu manike bo tala anda ko na poto ba so masute ya azonga te abaka na les repos wana héritier Mathieu la passe à combien akita kin fallait que bon on est bloqué bimsa bimso manike ko zonga raté ba ko so mukanda la nanga makele na so la manika zo mukanda raté pour am mukanda ko mi passe
ou batie ozembe ye muta olinga sa te poza moi cité à mobali de nana olinga manike ah bon atako donc à son c'est mitam c'est le cas à Koli manike on prend ndenge nini nangunda manike ndenge zako akokemba akosuka place ba clochard bazalaka comme amelaka bozela manika de manika on a kelini te pour R9 mbali na ye na juillet moi ça musingombe déjà si ba oui petit dans quoi R9 ça c'est un message atina taille na pantalon na veste na juillet na sapato no ela ye c'est ça l'émission que ça qui tout ça ah comme petit dans ngate na ina moi ça que c'est on la tenir OK non fana na moi si on ta poto pas mon aiti ko ko ta mamba bato ba mona na bilongi R9 alobi boya ako bimala manike azako kanga miso azana poka manike azana donc nzoto manike nzoto moi cité nzoto tout mabe na mabe manike mabe les até azana loko te manike makolo mabe tout mabe soit dit kaleso si marita bandela kaleso 5 fois manike so yesa manike fa ta boxer oh na ça attaquer na kisi aldango bien manike lobia et ne falobi attaquer na kisi po bazana kara soki 13 ans maman ko même patina te yemta comme si ko manike lobi ke a ko sele makambo internet pour famille na R9 manike atoko sele makambuko et aussi maté biso tozawa na manike en plus de ça allez faut porter plainte et comme bon pas boyer et c'est manike robo abio manike le bio manike le basu mobali manike na zombali na poto na ko lingo manike afin de mobali R9 pourquoi pas mobali msobali ngata moi si ala tara bien taille bien ana ba lèvres sensuelles manike de John non non yo la manike la monia manike lo manike ba lèvres comme ça ba lèvres te mo asa mundo quoi manike ça ma da kongo ba ta ma ya bongo na bandinga ba sénégalais moi ça ma bebo mo R9 Mouna petit nanga colonel de longue jambe ndenge bon cadre petit nanga wana R9 na zoya na moi c'est non me la poto manike ndenge za po manike na poto ozali mobilité manike azanga position manike zawana c'est ma ensemble manike ndenge zawana ebite petit nango fali osali ba tout plaisir mais ça moi c'est dans mobile ba ko tarate R9 alobaki et ça là qui na non mon R9 manike pour mon niveau ça ya manike ka bientôt ka le peu kamia manike azo menacer R9 abinga na relaxa yo na ko se aba se les fait mission pour la ni babo yo vous allons moi c'était ko ba pour manike ko zo mbalité o balande ni palo to mo ba vidéo R9 ba ne ko lela manike boye manike ko palo ngala bilama devant mutu atala mulili muta ko moneka so longola ndenge nini ata bi ke na mulili ba mona ete po mutu so longola bilama muta moni eko eloko ata ato melaki kisi wa benga ko kasa soki ça nini ko eko telemaka to boleka mutakala manike eloko cheka buchwa manike to manike R9 falobi ko za kanga misu a supporter mon eloko zo boya no manike bana manike bana R9 famille na souffrir bana po telema manike elle va souffrir ouais manike voilà R9 va souffrir tu va monana na lobby R9 a souffrir otika Sonia R9 Mouna ouais tala ma ozo que tala R9 to azo be nga to vie abi ve lango za ve langa yi yoza descenda sambela pour langa yi moi si wana check nga musika na souffrir sur amelisa biloko wana po ala la ifo mele biloko bon soit là il sera mélité de manike na tete pour manike na za pour linga R9 aleka ki out auto boya nité pa bi ki mutakala ni mutamu na musa zate mutamu mutakala manike ko zala te vous avez son la ki to moni ba vidéo là koti balabala ba boye jamais on boye bosana ngwa batu bosana manike mutu 10 manike mutu yo manike mutu batu ba monana mane bembeti manike mutu to respecter et bembe so tali so tambula bembe mère des enfants après si Jonathan Boté Prince Babia pesa bango ndongo lingi tangu manika kotaka na makambo yo bana ko ba pekisaka ite woni bana pekisaka ite so bakangi ba mbangu akozala ba manika nyoko libatu manika nyoko libatu de yo po nyoko la batu bele na selo moja à part betisa mboko na seli ya vena ngamo pa na 50 ans mais vous payez ça sur les kaoka mais camionnette mbola na pesi sur les kaoka tant on sait on a bon merci merci sur les kaoka bien franchement pas souvenir pour le sur les kaoka merci pour nous bon
osalaka ni bafali ni oza ni musicien oza ni na bureau afali ne basa mosala bato ya oza makasi ya tozaka eloko te okozwa chance ka mesure de grâce ezalaki mesure de grâce obimika nde baprisonnier baobi kongo ebebi ya donc ndenge eza sekele ezala asotela mokili omeyemo kosala bavideo kosenga merci nasenge na fali nasule kawa leki nanga fali te Kofi c'est mon vieux aussi en 5 bêtises c'est pardon ça c'est la vie mon moi ça c'est l'erreur au regretter pour ne pas ça timing à bien là il va qui na senga bolimbisi donc na nito ndenge ba otaka kota ngati na peki senga ba te belé botika ye parce que nous on appliquer Christ on regretter tout ce kana yemoko ba massa ni tout ba sila ba bozi boziana ba nyoka longo ba na so za be voloko ba tout ba sila do comme ça la légende vivante Koffi Olomide on le tout moni moi nae miss donc Luka qui a qui même nous à Luka qui a qui nia par rapport il y a au nom il y a Koffi Olomide entre petit sœur Naïdi Liston avec comme un message mais tout moni denga qui en plus c'est qu'ils ont dérangé batou à Bidison à répondre naï maintenant sous quartier et loba na fali pour pas ber c'est trop dégueulasse pourquoi zoko ça combat fali pour pas la makambo limisa comme fali pour fali pas la terre nezo banda ba gérer chaud côté au beaucoup ça a été à commis allié mais moi là j'ai poli donc mon père on a maman zo passé oyo ba finga kaye na musique bo na boye azo passer un moment belé nga sa nduli nga libi ko finga sala buita na ye na iba passe azo mona ko parce que yo mwana susu oya yo et uta on libanda c'est pas grave uti na on s'en fout to ebanité to panzana to kutana te makila mwana oyo Koffi asunga lokola mwana na zate ngazana tala omoni lelo mère na biso mère Ali avant na mopao na badidi et bana mususu wana bazwa makamo didazu yango te nga to va aller mo poto na poto to bimina mère Ali to bimina didi o mona ndenge ndenge zalaki via za petit na pale bona bona ola nanga bana mususu wana na ko kota na koti yango ko film so vanda babi akusala ba calcul bana wana to lo ba te il fallait et ba mignon ba bima wana mais so tali rendement la bango na ndenge a élever bango na oyo azo chama kelole mono impolio yo ko video sale passer bana ba zu mérite wana te ola nanga mono oyo azui pa ya mopao te bana mso bazo moto mais mba frère mo a ibsango izakarma existe ka so ki le Koffi Olomide o sala boy izaka autant suya za yo sala yango a bukan pa mo na azo sala wapi azo sala wapi c'est ça bien en sala ba to sala boy ne frère on a mba ki na émission là te biloko e bani no mo eza pona kaka bon to comprendre sur le quotidien ezaka pona yasi mama syndicat muta continue fala kota mama fala kota makambo te ezaka un syndicat vous comprenez mutazaki asala bana bino akomi moi sa papa soit disant neti pona ya botu mama la bango libala c'est même pas ça ya bolingo vous comprenez ya continue ya kena ngona bongo ya ngwa kenda bongo tisiko te bakino kimia kinango ya kenango ya koti place ka wana bana kota wana fa ke no malemba ke akuté suna noko ne moko azaka petit na baté petit ngana Clempa so ali boma na mutu tonton c'est mon petit totam na yeno na ebité Clempa so appuyer makambo pour Clempa za le ande kwa lia cousin hein ya mengali Clempa so fala mona ke makambo ngakutu mwana na tamuzana mona bien benda mwana mwana kota ma ozo pese conseil pour akoli na mentalité ok na mentalité mususu ya poto azui mais bende matoi quand même mais yesko Clempa na kota makamongo siko tanenge ke mwana komi penza te na bi Koffi pona bi mopa on ayoka asi makasi mopa nga zakana ni ba whisky na musa tika ka mélange pour makambo parce que oui et ça passe mingi et ça passe au salanté et le mwana zo sala e oui bi ke jotala pour balinga mi bofinga Koffi bazu suma ma ofinga zo tali kala ba minya ye na yeti bati minu bati non moi la pour nga bien ko zuka pari ya mama na e parce que otala ba mama tout ça là ba divorce biso tout ça ba divorce to boyana et le kaka même pas c'est ça bien que non mabe on soutenir maman ndé ba to loba on soutenir azu pari maman na ko loba te ye nan ibo maman pona loba te mo maman papa le ba soana ya ko tango le ba zango ba vana ndako ba soana ko tango maman ko loba te
témoin na ke musika ake musika sans tale boyko na mona mo pa ça na passe pour mise à paix de moi na ko fa sepele ke papa na epenza mbongo na ya sepele na mbongo na ya liango ke baninga na bana mususu yé maman ça là c'est pas bien, c'est pas bien. Mon pas au courage viens na bi ko tout mbelo le cas okuba ya o izala ekuta viola o la la te viol maman lukuta ibala tsa ko makam songa mbele bunda vie na kimia nzamba kusunga nzambe pena batela yo mopa mokozo ke na kinkamba papa sima pese ko makambu papa sima pese ko makambu nzamba kozala no mopa mokonzi zala makasi yoleka. Merci beaucoup Nayo Camion Tembola et puis force à toi le vieux quadra Koraman Kofi Olomide album et du qui déjà ba balinga ba Kofi Fil na ba Kofi Fiel bo kende toujours na streaming partout dans différentes plateformes bo télécharger bo somba album nabino et je tiens aussi à vous signaler que l'artiste et musicien Reddy Amizi Bailo Kanto au Kobeta déjà le 2 novembre na Bataclan et pourquoi pas l'artiste et musicien aussi Patrick Beckham Lay à Kobeta Bongo na Genève na Suisse na Upton Geneva dans ba billetterie et ça na beaucoup na site wana bo somba le 12 octobre biso tout kozala wana a bengisipe mentor na qui Fabrikas a ozala wana pomba Niance déplique à ozala wana le 12 boya to sepela na musique ya Patrick Beckham le 2 novembre to sepela na musique qui y avait na biso Bailo Kanto di Reddy Amizi to yoka banzembo bato ba oyemba ozongi sa ba chanson éducatif donc là, il se murmure, il paraît que Bin Adama, Yepe, Aotiadat, Napoto, Netiba, You Arena, Nengeto Yoka, camionnette Mbola, est-ce que j'ai le piano BCBG, mais après, il y a un frais quoi affronter I Arena. La race, il a eu force à JB Piana, donc on a toujours. Mutozo mona wana ki garde ko Kofi ya Wera ya JB to passa bata e belena na souve na minute yo sera décidé asa donc sorti date pe na salle e ko simba JB ko simba JB na fana JB linga kaya JB tira rabatu oui souve so tira rabatu e ko simba puis ko simba. Merci beaucoup d'être passé ici. Tout comme nos communes, Abisso vraiment, Nasuka, je sais pas comme mot de la fin, ni au niveau Baksana, ou tout solo. Mot de la fin, quand on a Baksa, on a passé message, mon père, pasteur Moro Yamouyibi, Denis Lessi. Passer écouter ma ventrier, Moutoumoko, Atomela, Moutoumoko Mbongo, 7-5, quelqu'un, Mouta Selekine, Michel Bengengaï. Mais c'est quand Denis Lessi, il y a pas sur Roya au Bunda. Pour le moment, il te combat des imbattables, il y a tu as un côte à côté de Joana, bête à la liste. Parce que bon, on a mêlé, on a à Kosanzango. Azaskro, Moutoua faut Internet. Il y a frappé, hein? Que c'est ça frapper. À vous frapper, t'es dans ma loba. Hello, bien loco. Hello, pas mal. Azanga option. Moi, il tenait les stations là. Denazana, Denis les Denazana. Nangefa, Namo Nangefa, Fantri, Nangefa, Zoba Zoba mi balé. Denis les Denazana. Nangefa, Motola Tambe. Batika Obenga Bambon. Yo mon église Nangefa. Ezali Nanzombo. Nani? Ah, Congo Beba. Mais en 2028, on comme président Congo. Dans Kanga Église 2028. Révélation. On soit un maître, petit côté là. On soit un côté dans le bambou comme. Oh, il m'a dit un peu tout. Yo banga yo obina ni. Solo nga bien que. Premier des premiers passages cette émission là, t'as le toi. Aux akem poli ya. Et on soit bien ma bien. Na plateau na. Tu es là aux akem polo sur la bien ma bien. Plateau ni bien na ndoto. Pour le bon. Révélation. Ah non seulement comme ça. Politique. La kota kalati. Spiritualité on te lo bien. Ah, on va ndoto. Où sont rendez? Où sont au petit mon point. Kabila zo na ndoto, frère zo na ndoto. Elo ne balekeli ngona ngani. TV tala. Manga ba bomba imacho. Pebelo on a le bon blanc kaka 2028 kanga date. Usanza mbelanga ibina ba maki ba nini ba to ko sekelo. Yonga kuna linga to loba lisusu. Pour ba yo bimiselo sous deuxième vidéo. Chikito papa paranya otala. Oui, c'est singa maloba. Merci. Dans la mingi to singa maloba, tiens ba so mingi zate. Dans la émission pendant la CPL na yo, ba biso sa émission. Donc la journée bo minga ngo me fallait qu'avec les Nzamba sala makama ndenge na yo. Ya wana lubika ke Nicolas ozonga mingi parce que fait un bandi ya victime. Ya ba to fali bamba mata maboma wana. Nezo kendele o mona nga trop. Bambodi mo yo bimawa. Zongika. Fali azali ki nanga. Batia to sawana. Batia
Interdiction ezali. Est-ce qu'il y a une interdiction Non, parce qu'interdiction. Le directeur du groupe FT Medi Badiat. Pour le média. Nabatu nyonso ba oya olinga koloba la kombo efali obana ba compte à rendre na ba. Medi Badiat ande ko fali. Le directeur peut décider. Bon. Au nom du groupe FT Medi. Est-ce que vous m'avez journaliste mais la blague était ça va c'est pas mon alors bien mon son nom il y a groupe effectif na combo ya fali pour pas interdire parce qu'il va plainte ça sur le bien ko fait l'homme d'asali va plainte la bosse avec les mbata va passer un message en haut tu mboma fa na pesa ngo donc on pas peine tous ensemble donc kanga donc yo moni ba ti ko tcha comment fali na makamula bango pour mutu de ba plainte wana ezate que bati bala ça on fali aba kanga muta fali lo blague fali te ba kangama donc mwana mwasi wana o ba bakisama pour na kofi tazo souffrir mingi moni vie et ça n'a pas passé ça pour na plainte wana plainte que tout est na mona kazala makala problème que na mundela lo bakite makala penza na ko makala ko prison na ko ta fleurir ba keta na fleurir ta na santé ba la ta kuna non c'est pas bien Kofi comme c'est le comme robot non er mototika ba guerre ezali er mototika c'est pas bon donc n'engi ba pesi wana tout ça besoin de la tout suivre encore kangami et ça va bien. Merci beaucoup d'être passé ici, merci na ba linga Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne peut amener l'information en temps réel. Merci na ba partenaire Nyonso Paul Gigal Fiki Ponze Mokitoko ba embelé na pomba Nyans na fabrication ezo bi makala mingi les inséparables. Donc bientôt là ba bois ka opis na ba to moni pe présence, il y a coco de l'animation, il y a le bébé o bois Kimbembe, crio déjà non limité ça makam. Le seul et l'unique, le véritable code, le vrai code, il y a Willy Mouchen, l'éternel code, Topesio Bambo Tebele depuis États-Unis, Mama Aziz Ariziki, Topesio Bambo, le boss Lady, Topesio Bambo, Todilon Mampouya, Patrick Maloa Vengue, Global Express 25 Léon, on a Château Rouge, Mobimba, Diesel à London City, au niveau de Tindabilo, on a Kinshasa avec sécurité, 33 rue Marcadé, Château Rouge, référence bar, il y avait une option Boutalombi, au Tindi Lelo, Blobi Azui, Colis Express, au Tindi la conteneur 30 jours ou 45 jours maximum, Bazu Bilo, on a Kinshasa avec sécurité, Papi Zola, Topé sur Ambote, Chikaluka au Paris 20e, Odilon Mampouya, je répète encore une fois de plus avec Foc, Lionel Lapulga, Bossé, Topesio, Bambote, Belé, chez Son Zembele, Juvenal Manunga, Balinga, Pichanki, Mombila, Nabilo, Bapel, Nabilo, message, situation, et ça, la biso bien pour toi améliorer, tout continuer ce jour, boulot et Kendali Bosso, pour partager vraiment massivement la ligne Binomingi, Barami, Touenge, Kennedy Chikito, restaurant Paradis Secret, Diri Pierre et Marie Curie, à comme la ville, au Molia Kitoko, au Lingom, on a vraiment ba servir yo, pas ba Angelou, na comme la ville, Diri Pierre et Marie Curie, restaurant Paradis Secret, Yaye Moko Chikito, Papa Paradis, ya Maman Paradis, tout à l'heure, Toku Tanawana, Ponga Nazalaka Wan. Allez, je vous dis bye bye, merci Nayo, grâce pour na ba image réalisation Kitoko, et merci na Fire Basket, Shango Basket, Guy Basket des continents, Héritier Basket. Allez, je vous dis bye bye, à la prochaine numéro. Ciao. Maître supérieur, les vénérables choisi Matata. Ya Carole la gabonaise. Tatino Nani choisi Matata. Rêvez à moi mon bébé chéri. Yan Chadi Wando. Pando Kenana Koma Kolelaka. Mon chéri, rêvez à moi. Atoumale Patrick Mbenzo, Kevin Kaembe, Opéra, il est le Cambodge encore et toujours il se bat. Adulte, et 10 à match. Choisis ma tata. Yobolingo, motema nanga. Maître Yanapini. Choisis ma tata. Tatino nde nani choisi Bébé Kingombe Lobelanga na yeba ozaya nani ye Onatika kolanda matata Mon amour rêvez à moi Bando kenda na koma kolela Choisis ma tata rêvez à moi Walton Elias Riti Kotazo Yobolingo Chancel Mbemba Demidieu Blanchine Zonza Françoise Louvoilo Ira Tigre de Falcao. J'y pense à toi mon bébé. J'y pense à toi choisi. Christian double impact. Fifi Siwa Stone. Mon bébé, rêvez à moi.
choisi matata yo bolingo amour nanga Richard Arizo Gelor Ingila Wante de Gelor choisi matata mon bébé mon amour Marco Chabani Bandaloa Pona bolingo na yo choisi matata mon amour Serge Kiakou Papa Nanesta Gamete les vénérables choisi matata mon bébé Anel Kabafosete mon amour choisi Songelanga mon bébé Babutu et comme Milaï Papa c'est na yo mon bébé choisi Adilondolé les célèbres je pense à toi choisi David Mumbele je pense à toi mon bébé chaque nuit je pense à toi choisi Songelanga bébé Nayawa choisi Nakosi Mamandoki Nakoko ma rebelle Pona yo choisi Jazz et Kavolo c'est mi balé Soki toi c'est maé Pesi contre ta choisi Alino Kalamba Jojo Kiala Andi Ministre Idi Bolono Gloria Mani Milolo Fwamba Restaurant Mandaka na Lyon Nayango Yengambe ya Putu Salamana volonté Papito Kindudi Marvin Chamali wa Balela yo Choupette Galiano Patrick Toko le bourgeois Hérité Kakonde Jenny le Moza Wepie Papi Louvete Faya Baskete Guy Baskete Fanny Bongenge Kingepo Manoucha Mwadi Spedi Mahonda Arsi de Paris Trésor Mbemba Aleki ya Makaya Trésor Mbombo Paris t'appartient Damien Dimani Aimé de Sambié Gilo Branco Yannick Branco Patrick Ngoubi Talangena Lela Kayo Junior Loueri Migenyema Chiba Chibambalo Bolingo na yo Rumba Rumba Olivier Chipeng Maître Mehdi Makengo, Maître Patron Kelly Galiano Bolingo na yo Rumba Rumba Mibale Pesi contre ta choisi Le président Golf Kizola Junior Mokolo Honorable David Moukeba Adou Malé Kaira Savani Lettre de motivation Eric Wawa Patrick Epete, Armen Mukolomani, Mirai Ilonga, Maxi Ilonga, 001 Junior Massango, DJ Boss, Maxi Media, Junior Kadia, Yoka Misapi, DJ HB Bokechu, Rémi Bola, Bénédicte Massengo, Michel Kombe Aigle, DJ Chris, Belgique. Nalula yona memingambo, Belore Manganta, Nalula yona memingambo, choisi matata, papa la nesa. Alel Kabafosete. Solo na memingambo, Patrick Massidi, Nagle Sexy Boy, les petits Santa, Ali Kisala. Opa Omokonzi, Kofi Olomide, Ozoloka Chacho, DJ Regene, DJ Kindoki, DJ Lutonadio, DJ Love, DJ Arsenal. Il y a des gens comme ça.